mission naya komona ba Kristo nyonso o baleli tango mulai. Bapesinga mission naya komona ba Kristo nyonso o baleli tango mulai. Bapesinga mission naya komona ba Kristo nyonso o baleli tango mulai. Bapesinga mission na Alléluia, alléluia, banda la nzambe nyonso olanda kabiso na kati ya chaîne oyo ya bino, chaîne oyo nzambe asala ete mosali na ye Vasco alekala kopesa ba témoignage be mission na kati ya chaîne oyo tolakisaki bino ba image oyo boutaki kolanda biso na yaki na kati ya mboka ya Angola, précisément na Luanda. Bomonaki ba image wana nzamba tindaki nga na musala moko pona kotraiter ba cas difficile. Alors mission nzamba pesaki ngai esalami po ba oyo babiki bazebele publicité eza ya Yesu Kristo. Nakoki koforce batu te na ndenge nzamba biksi bango baleka na kati ya TV babanda koloba ndenge nzamba saleli bango soki mutu ye moko akosala yango akobenga biso ba chaîne pe ya awa ba filmaki biso ezali balandaki akobenga aleki na chaîne wana pesi témoignage na ye nga na oki kolekisa yango te po eza lokumu na nga te eza nde lokumu na Yesu Kristo. Nga naza na eloko moko te a part koluka bokonzi na nzambe nde nazoluka yango na nzela na kolo na biso Yesu Kristo po ete lifuti na biso ezali awa na se na mokili te, lifuti na biso ezali na lola. Bien-aimé, ndenge nzamba alobi na biso na mokanda na Acte chapitre 26 verset 13 tina 16 alobi elanga na ye eza monene me basali na ye baza moke. Atindaki nga kati na elanga na ye pona koteya sango malamu, pona kotraiter ba cas difficile ya bato, ba oyo baza na boumbu, ba oyo bazalaki na ba prison. Yesu Kristo na kati ya Luanda abimisi bango na ba prison. Batu ba témoigner monene na nzambe. Moko na moko a témoigner monene na nzambe. Po ete Yesu Kristo aza na bomoi, aza kobikisa. Toza na campagne d'évangélisation. Oyo ezali na Kinshasa ezozela ngai. Donc ndenge nazo kita na Kinshasa lobi lundi, campagne d'évangélisation ezalaki fale banda lundi. Suite ya musala na nzambe na yaki awa na koke kotika pe bana na nzambe bongo te po baza bana na nzambe. Donc ndenge nazo kita tokosolola na équipe ya intercession po na kopesa nga ata 3 jours na kota mabondeli po na banda campagne d'évangélisation wana. Tosalaki message olingi ko soutenir campagne d'évangélisation wana tolobaki benga soutenir po ete soki mutu moko abongoli motema nzamba kotika yo te. Mutu oyo asalelaka nzambe asoutenaka évangile na nzambe nzamba atikake na bitumba te, nzamba abundelaka ye. Pe oyo zolona epa na nzambe okobuka yango lobi bien-aimé. Epa na nzambe eloko moko te polaka. Nzamba aza na makoki, aza na nguya na nyonso ya kosala kati na bomoi na biso. Bana ya Angola Luanda, ndeko na bino, oyo Yesu Kristo atindaki nga liboso na bino, nazana nu na Luanda, natikali na mukolo moko, nazozonga Kinshasa po na campagne d'évangélisation. Yo tikali ti lelo, oza na problème. Eloko moko ezotungisa yo ata na butwa lelo benga na kosambela pono kobika. Soki poli komona nga benga ya kokutana nga na koyebisa sika na za. Yesu Kristo azali nzambe ya baka difficile o na tambolaki na ye na kati ya Luanda. Ayaki nde koluka yo po atraiter baka difficile na yo obikisama. Bien-aimé yoka, pendant 24 ans na yebi ndenge nini diable akangaka vi ya moto. Na yebi ndenge nini diable abebisaka vi ya moto. Na yebi ndenge nini diable asalaka ke vi ya moto alela. Mais bien aimé kobanga te. Ndenge nzamba alobi na biso na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7. Alobi nga mutu na poni yo lokola lumière nanga
kende kofungola bana nanga miso. Ba o baza na boumbu, longola bango na boumbu. Ba o baza na prison, bimisa bango na prison. Mutu ayebi ndenge bakangaka, yende ebi ndenge bafungolaka. Mutu ayebi ndenge babebisaka, yende ebi ndenge babongisaka. Soki diable epesaki nga manda panda 24 ans, pona ko bebisa ba vie ya bato. Lelo nazwi manda ko uta na Yesu Kristo, pona ko bongisa ba vie ya bato. Bien aimé ozozela nini? Yesu Kristo eko lukayo. Ata na nzela telefone benga. Atokute na ngate benga na telefone. Yesu na biso azali nzambe aza na bomoi. Ya lobi na mokanda na Esaïe, chapitre 59, verset 1d. Alobi loboko neza mukuse te pona kobikisa. Matoi ne kangami te pona koyoka. Benga tokobondela nzambe. Ozana ba cas difficile moko ese silisio mayele. Ozomona place akobanda te. Yesu Kristo apesinga manda pona ko traiter cas difficile na yo. Bien aimé, monde à ténèbres eza makasi te eza maele mingi. Monde à ténèbres eza makasi te eza maele mingi. Soki kaka mo Kristo otamboli na kobanga masumu, mo Kristo yo se repentir, ondimi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. Yeba kokobika na memela kibilo na kati ya mboka Ngola Lwanda. Nzambe oyo atretaka baka difficile, azalaka na mai te, azalaka na mafuta te, azalaka na mungwa te. Tolobeli bino, tolakisi bino na kati ya banseignement, ya ba témoignage tosali. Tolobi ebele na kati ya ba témoignage bien aimé. Ebele pe kino sikoyo nanu tolobi yango te. Yesu Kristo aye kolukwaza na bomoi bien aimé. Fongola motema na yo Yesu Kristo akota na kati na bomoi na yo. Ko hésiter te siko zolandanga. Nzamba lobi na biso na mokanda na Matthieu chapitre 8 verset 5. Chapitre 5 verset 8. Alobi na biso esengo na moto oyo azali na motema pembe pwete ya komona nzambe. Bien-aimé, nzamba na poso fongola motema na yo. Nzamba na posa ofongola motema na yo po ya kota na kati ya motema na yo. Nzamba na posa opesa ye motema na yo bien-aimé. Ko hésiter te. Intercession o bomoni na ba image. Ezati lelo ezo samba. Batozo sambela. To sambela na intercession wana ti lelo. Ezo continuer. Ba frère intercession bazali bazo sambela. Nga nazo keneka campagne d'évangélisation. O nzamba pesa nga mission. Ya kukangola batu na kati ya komina Lemba na Kishasa yango na oke kosala soki na silisi na koya lisusu toza na bino elongo na molimo yo o yaka deja na intercession kolemba te continuer kosambela po nzamba alobi na Jérémie chapitre 33 verset 3 alobi invoque moi belelanga na nzela na prière nga nzambe na kosalela yo. Bien aimé, oza mama papa batela bana na losambo pour te prière eza les seules choses oyo ezo bomba biso na mabota na biso. Soko za na vie de prière toza pamba yoka na ebisa yo to bandaki ko utiliser batu na kati ya ba prison muto koyeba koza na prison satanique lanana banda ko peso ba sini oyo koyeba ko na prison satanique mutu soki omoni ozo sola na batu ata pendant 30 minutes. Mais tango akosambela okomi koyoka pema okoka kosambela ta 2 minutes tata 1 minute te o sentir pema yeba kwa na kati ya prison bandoki mutu tango zo sambela o moni o sambela o sala ta 30 minutes 30 secondes te yo wana mondo komo nimba na pongi yeba kwa na kati ya prison satanique. Mutu tango zo sambela omoni na kati ya mutu na yo otiki ko sambela okomi ko kanisa ba programme oza nango okomi ko kanisa ba projet oza nango yeba koza na kati ya prison satanique o sambela me ba osalso voyage astral ya kolongola makanisi na yo. Bien aimé landa basini oyo soki omonaka eloko oyo yeba ke diable azana posa te yo koma na vie de prière. Po yebi soko koti na vie de prière, délivrance ezo kota na libota na yo. Bien aimé, yaka to sambela. Adresse eza wana eza affiché. Numéro de téléphone pe eza wana eza affiché. Yaka to sambela.
okomona makambo nzamba kosalela yo. Nzamba kotiseli bino déjà afongoleli bino groupe intercession de prière na kati ya mboka o Luanda. Adresse yango wana. Intercesseur baza wana bazo sambela. Tozana bino elongo na molimo. Nazala te tozana bino wana. Eloko nini etiaka yo kilo pona kosambela. Po ete mutu soko zangi vie de prière. Yeba kozana kati ya prison ya bandoki. Mutu soko zana vie de prière te na bomo inayo. Ozana prison ya bandoki. Mama papa mema bana no na nzela lo sambo. Ngai diable bebisa kinga boyokaki. Nanzela bilula lula. Nanzela ya bilanda landa. O baninga wana bazo sala boy. O baninga wana bakokende plage. O ebi combien ya bandoki oyo kenda kosukola na bango na plage. Kaka na même mai wana. Ozaki netwala libala. Osukoli na ndoki na mai wana esika moko ya plage. Ndoki wana yibu etwala libala. Ebele ya batu bakenda kosukola na ba mai ya plage. Bakota lelo bazwa mabala babota te osokola kesika moko na bandoki osokola kesika moko na ba sirène bayiba yo mabota ebela batu bakenda kosukola na plage bazalaki na ba comex élevé bazokende ba Chine kosomba biloko partout lelo comex koyo banda kolela osukola na nani na plage. Bien aimé, distraction nyonso eza ya nzambe te eza ya ténèbres. Distraction nyonso eza ya nzambe te eza ya ténèbres. Eloko nini yo sala na vie na yo lelo koma kokanga bandoki. Mais ndoki ya liboso eza yo bien aimé. Yesu Kristo aye koluka yo. Ata bayiba étoile na yo na monde ya ténèbres. Yeba ke Yesu Kristo a capable ozongisa yango. Tangu na ye kokutana na Lucifer apenga ba mission. Mukolo moko naza na temple nanga bien aimé. Na bandi ko sala bencartation na lobi na lukana na contrôler bandoki ya famille papa na famille mama. Panda nazo contrôler na moni bandoki ya famille papa na kangi bango. Na lobi na contrôler côté famille mama. Panda na côté na famille mama na contrôler. Na lingi na kanga na moni pouvoir moko kaenga loboko. Lobi pourquoi? Côté famille papa na kangi. Côté famille mama na kangi. Pourquoi na linga ki na kanga bien aimé? C'est parce que ba pesa kinga doublir moko na forme nanga. Ne mission to kosana mno kolobela ser doublir wana. Doublir wana zoboma banganga. Doublir wana zoboma bandoki. Poete sika tozalaki alingaki azala na mutu moko te pembeni na ye o azako défier. Bien aimé soko moni mutu na vie na yo vandaka na ye na libala na libota no azali na orgueil ya makasi yebaka zandoki. Pour monde à ténèbres, monde à orgueil. Doubli rwana zalaki, à côté d'anga kende koebisa bandoki à quartier. Balokate. Ava balokaba ko seng autorisation. Loko la monde à sorcellerie, za monde à tête dire. Soki baboyi, okomona bimi abomi bandoki à quartier wana. Abomi chef wa bandoki wana. Okomona mutu eko zwa kisi epananga. Aeko kanga mobali to mwasi na kisi. Okomona doubli rwana lobi. Na moni mobile no bakangie quelque part. Ati nenga bikende ko ebisa nganga wana afongola. Po muto tozo kangai awa. So na ebisi nganga wana boyi. Doubli wana ko bimela nganga na temple na bomiye. Bien aimé ki ko expliquer nganga wana zanani. Doubli wana zanani. Bango nyonso baza bato ya ténèbres. Mais pourquoi zo boma baninga? Ozomona ke monde ya ténèbres. Ezala kanango na boyokani te. Yango soko moni basali ya nzambe bana ba conflit boyokani ezate. Bana nzambe ba vivaka na ba conflit boyokani te. Même na mabota bazo sambela me boyokani ezate. Yeba ke za nzambe te. Eza ténèbres. Eza ténèbres bien aimé. Panda tozo boma batu tobebisa ba via batu. Nga pe fona contrôler na famille nanga. Nakanga kota famille ya mama. Doubli rwana boy. Yango bana na nzambe yoka. Na sena mokili oyo. Tozana trois sortes de justice. Justice ya liboso eza ya nzambe. Justice ya mibale eza ya satana. Ya misato eza leta na biso. Nzambe ne mutatie bango. Justice oyo ekataka na sembo ezaka ya nzambe bien aimé. Tango okendaka na ndako nganga okenda kokotisa plainte.
Mais soko okepe pa na nzambe na église ya solo ya nzambe, okepe kokota plainte. Yo poni wapi. Ponyo so mokilo ekoleka. Mais liloba na nzambe kotika la koleka te. Po te Yesu Kristo apesi biso solution na ba problème. Alobi bino bolembi boye epai na ngai. Ngai Yesu Kristo nde apesaka kimia. Matthieu chapitre 11 verset 28. Bien-aimé, d'oublier oyo aboyina kanga kote abandoki ya famille ya mama. Pona lingaki na sala na bango réunion. A partir à lelo ndoki moko tameka kobuma mutu sa accord nanga. Me ya boyi. Na tunye me koto na kangi. Koto boyi pona nyo alobi ezali kamba famille fo mikitisa. No bisko na kosana bango réunion deni. Obi likamba kosala ya kotuna nde yango wana. Na komona endengene nyobi ça va. Il faut to ke mona e. Bien-aimé na invoka avion nanga cercueil ba pesenga na Lucifer ebimi. D'oubli wana lobi oyo eza avion cher. Kokota na avion te. Na invoke avion ya nzungu ebimi. Alobi oyo nyonso eza ba avion ya cher. Kokota na ba avion oyo te. Bien-aimé maele silinga. Na obi toko kende nto disparaître obi likamba kotuna yango wana. D'oubli wana atie musapi nyau moko mwindu ebimi. Nyau wana pesa biso mukongo. Bana na nzambe bazolanda biso bakolimbisa. Tango apesi biso mukongo, nyau wana fungoli face. Tango fungoli face na ye, to koti na kati ya face ya nyau. Nde to pumbwaki. Toke kobima na cimetière mboka na biso, epai na kende kokutana na koko oya pesa kenga kindoki. Ah, bana Luanda bagangi. Tozoya, toke Kinshasa, pour la campagne d'évangélisation musala nzambe. Olingi ko soutenir campagne oyo nzambe otiko ta opambola yo. Bien-aimé, ndoki alibanda akoki ko pesa mwana non dokite. Voisin na yo akoki ko pesa mwana non dokite. Kindoke utaka na propre famille a mutu. Soki voisin no apesi mwana nondoki, yeba ke kolia kindoke uti na propre famille na yo, ba pesi voisin na yo na réunion bandoki na butu, nda komisi yango. Bato ebele bazwi kindoki. Alinga mobali andoki basangisa na nzoto. Mobali wana pesi kindoki na rapport sexuel. Bato ebele bazwi kindoki azwa plante na ye ya mutu apesa ndoki moko alata ndoki wana lata memi yango na monde ya ténèbre azongiseli ye plante ye pe sans vie de prière olata plante wana na butu babimisaka yo bokende koloka na plante wana. Bien-aimé, s'abonner na DVM Daniel TV. Toko partager na bino lisusu témoignage na mokolo koya. Ngande kodabino na aki na mboka na bino na komi kozonga oeze mission suka te meto katina noir. Be mission continue na RDC yo s'abonner pour landaka. Mais dans 2 semaines tozo zonga tozana bino lisusu po nazana ba campagne mi balé fona sala 1 semaine kozwa 2 semaines. Après ba campagne wa tozoya. Place ya prière intercession. Ça les a déjà boyé biango adresse les affiché wana. Numéro nanga pas téléphone yango wana ezo le kabuza nangwa les affiché. Même ya Kinshasa, même ya Luanda, ezo le kaza les affiché. Boya ko sembe na groupe intercession. Yesu akufata zana bomoi. Azananga azape na kati ya groupe intercession wana. Ndenga sali na bato tangu nga na za awa. Ndenge pa ko continue ko sala na bato tanga na zate. Po yazali omniprésent. Azana biso elongo. Nzamba pambola bino olandi mission oyo osimbi motema no esiko zali olandinga na libondeli oyo. Nzamba lola ozanzambo kotikala nzambe. Papa toyaki na kati nelanga na yo tosali musala na yo. Tala bana na yo balandi émission oyo. Oyo nyonso na masumu a se repentir pour masumu ne elimbisama. Oyo nyonso na baka difficile traiter baka difficile na ye pesa ye kimia. Oyo nyonso ba porte mabale kangama ba porte mariage efungwama na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso ba porte bozue kangama ba porte ba millionnaire efungwama libosone na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso
anyokwa makilobi lelo kolo Yesu Christo traité baka difficile na ye sala ete likambo na bango ezala témoignage na kombo na Yesu Christo mokonzi pe mobiksi na biso tobondeli na kondima tolobi amen. Nzamba pambola bino bo rester branché na DVM Daniel TV bo s'abonner. Nzamba fungoleli bino déjà prière ya groupe ya intercession de délivrance et évangélisation na kati ya Luanda. Nzambe sa fungoli yango nzamba zala na bino soki Yesu Kristo azongi te tokutani na bino mukoleko ya bambote bele mbote na frère Armando mbote na frère Kijos mbote na ndeko na biso nyonso ba cameraman mbote na papa na biso Avelino Thomas nzamba pambola yo na musalo zo salela ye na bosanité mama Bibi Ishingo évangéliste national na kati ya Belgique nzamba mona yo mama Karim toze longo na mabondeli nzamba mona yo ndeko na ngai Pati na ndeko na ngai Junior elongo na basi na bango oyo baza na kati États-Unis topesi bino ba mbote bele mama Jetu mama Chacha nzamba mona bino to continue na mabondeli ya prière butu po libondeli ya butu eleki libondeli ya moi mbote bele na papa nanga Chibin papa nanga Chibin wana papa encadré oyo azobondela toujours pona mwana na ye sika zali bambote bele na baintercesseur nyonso ya la bonne nouvelle bisika bozali nzamba bomba bino nzamba zala na bino grand frère nanga Belami na Angleterre mama Elali bambote bele bisika bozali mwana nanga Exaucé Muzo na Riti Muzo Nsele wana bana nanga na Angleterre nzambe amona bino mama Tati bisiko zali na Kishasa nzamba mona yo bébé miracle nzamba mona yo mama Thérèse Mbangani intercesseur à makasi bana balobi ya la bonne nouvelle des émissions Zoom ezate na WhatsApp nzamba yoka kime ranger côté wana po musala eza ya nzambe eza yanga na yote na nzela musala wana nde nzambe azobundela biso azolongisa biso Pasteur Blaise Pongo campagne na Kishasa nazo kitezo banda donc salela nzambe na ndenge nzambe ataki yo na motema bye. Bapesinga mission na ya komona ba Kristo nyonso o baleli tango mulai.